Bonsoir la famille. Maman Bijou na lina tela bino kaka ndeko moko ya mwasi. En tout cas la uti ko landaye na CP la bité pourquoi pas na zo mwanda mba vidéo ou na tiango na chaîne. Pona otali sabino bandoki ba leki bolingo koleka bato baza bana nzambe. Bandoki baza na collaboration makasi. O ndoki ya famille. O ndoki soki na libale siko kende. Ondo kisoki ya balabala ye. Ondo ki na kati ya musala na binwe. O bandoki musu baza na kati église baza na collaboration makasi. Eza lokiti na mboka mo boye bilangi wana te mais bandoki déjà ya mboka wana ba oyeba ki mutu na biso aye. En tout cas toza na distraction te. To linga toujours ko senga Saint-Esprit ça la kati na biso. Quand Maman Bijou nde nazala bolanda te tam ça bon Maman Bijou tie Kofi na kata YouTube Maman Bijou tie soki Kofi soki na Facebook na mais so na loso na lobi pe na sambela so na lobi pe na za la concentrer na ba prière nazala concentrer na ba prière so etindinga na lala na mabele lala na mabele so etindinga na sala jeûne na sala ka jeûne nga na koka ndete toute la journée mais banda tongo ti 18h na salaka. En tout cas vraiment bolanda vidéo na bukebi bandoki bazana bolingo makasi koleka bato bakendeke na église tolanda mi ya quartier ya église ya musala na yo à travers na collaboration monde ya bondoki bazana boyokani moko kokondima te bandoki ya quartier ya famille ya église à travers na collaboration. Ya wana eza na musala ozokende, eza na église okendaka, kokenda na distraction te. Avant que ne musala, avant que na église, prépare-toi. Bongama na mabondeli parce que kotozo kende oyebite banani yoke kutana na bango. Mukolo mususu nzamba za kolaksa nga vision moko boy. Na moni moto moko boy ya église sika na kendaka. Na famille na ngai na moni moto moko ya famille na ngai azokanga mwana mwasi na église suki alors na kati ya ndoto na mituni mutu na ngabi mwana mwasi oyo alobaka français te alobaka lingala te kikongo te swahili te bon ndenge nini mwana mwasi oyo bakofanda na famille na ngai po bakoma tina niveau kokanga suki molimo na nzamba lobi na moni mwana mwasi wana azali moto oyo diable abongisi pona ko détruire yo. Alors na mituna mwana mwasi oyo aloba lingala te lokote. De molimo na nzamba ndo banke même na monde spirituel service ya interprète pe ezalaka. Alors na lina loba nini na poko alo na tongo lelo bana na nzambe to ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Ma chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banjuni, toza na nyonso tu.
congélateur très chaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine ici. Cuisine dans un espace à monnaie. Tout ça dans congélateur, tout ça dans frigo, tout ça dans micro-ondes, tout ça dans cafetière, tout ça dans nyonso. Donc, il y a nyonso dans la cuisine et ça a.